yo ne accompagne kate tana balonsa après médecine traditionnelle liboso balonsa lela nzambe na mtembe na tango fanda na bémoroïde na bana tinda makaka na nzambe na tinda bangi na nzambe mais na bana kovandela nzambe wana na kate Egypte il faut na lia il faut na tanga na pharaon il faut na sala nyonso tango sikoyo maladie yeko betanga na CD il faut sikoyo na sala na longo Egypte na kende préparation nzete quand nzete boko ya boko ko nzete ya boko ko omoni kisi oyo yango ndi muto obeta ngona sida soki bango babimisi 10 banyoka banzete na bango babimisa biso beto traiter sida yozwa ka nzete na ngaka beta e melawo ya papa François bi ketango ozolo bela likambo osotia komba nzambe na kati na flatter batete Bible bi enseignement croix de Dieu na flatter batete eza nzambe ndi apparaîtra ki apesio baba kasi asa lobe na ngai Dr Serge Nzuli Sakata na centre Maria da Silva makambo eza ba Dr Alphonse Lumanga mo mama vérité za kamba bokabola mais o vraiment ya moko ya mobimba ya munene lingi monde bien Jésus ya Jésus ya bosala ngate tango nazolela oyebi papa Fonsi Zambo Yesu Masia le grand vainqueur du Golgotha terrible mystique oyebi soka koti makambo vérité makie c'est Niki grâce et grâce vérité makie c'est bika ya côté la vérité Uzeiki salu vérité makie c'est tikana yebisa yo Niki oyebi mosala bon dia boa tarde bonne nuit Naba abonné tout ya Vemaké TV et bonjour et bon après-midi Nabino Nyonso Bolingaka votre humble présentatrice Maman Vérité Maké c'est Niki la polyvalente 4 fois maman la reine des Bakopé sans Zambé raison et sans oublier shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ et de Nazareth notre Seigneur Nkolo Togumba Melaka Totombolaka Tokumisaka Tanyon Siebavina Biso Poete Bavina Biso Ezande Yemoko Tata vraiment na pesi bino bambote bino nyonso tous na émission na biso il y a dialogue des sages oui yambelaka bino bato nyonso bino bolingaka passage obligé toza na limite toza na ndeloté sans exception mutu nyonso lelo na yambi moko kati na ba docteur tona yambi moko kati na bato na lokasa Dr Alphonse Lumanga vraiment sangonaye ezolo ba matrona temps oyo bato bazolo ba Dr Alphonse sujet to kolobela lelo eza makambo etali maladie ya sida to yebi to bato balobaka ke malade sida sana kisite malade sida sa punition ya nzambe malade sida mutako bika nango te jour kaka liwe ke ya ye malade sida mutaso se protéger nango na ba vitamine bato baka ebele lelo to sana Dr Alphonse Lumanga Yemoko ako se présenter pe akolobela biso na sujet oyo to bengelie ce qui concerne maladie sida. Boa tarde Dr Alphonse. Boa tarde maman Makiesi. Vraiment na sepeli komona yo. Tous ensemble. Oui bi kozo luka problème na monde te sida ndazo luka problème. On a déjà passé batinda nga rapona ye ni mdana problème na ngai. OK. Il doit cesser. Ya otia bana nzambe d'esclave ya omela bakisi. Donc on a passé ma meeting de aujourd'hui à jamais bokanga vidéo. Oui. Il a obligé ndeka nzamba lobe na ngai il faut bikisa bana nga pe na biyo pe sida il faut tika bana nzambe. Mais docteur Alphonse, pourquoi ka sida ba maladie eze belé o ezaki etiko tako beti liyanzo kola liyanze longwe oke vanda na sida ndeni sida ba lobi za punition nzambe sida ba lobi eza maladie moko so ekoti na ntoto mutu eza impossible possible. C'est la petite maladie. Ah maladie mo mukie kolega ko malaria. Na zaso na tala ibo sida. Ndenza mawala kizanga na tala ibo ngabi nzambe ka biloko boye. Obombeli yango bato mayele badote batanga ba licencié mais opesaka nga wana docteur Alphonse peut-être comprendre question na ngate na lobeli sika mate na lobi sida pourquoi ka sida ba maladie SIDA yango na ngana lobi c'est bon on a déterminé pour comprendre dans votre SIDA yango maladie wana yango VIH sida
yango na olobelo mika na ko betele bisoli solo e banda ngindenge sala ngindenge po ezana ba docteur ebele babima parti na Congo na yoka kenga na zwikisa sida na zobikisa sida babima na ba Tanzanie na yoka babenganga pe kutu ba charlatan babenganga bango pe ndenge pe kaka batama kelele sida eskisi nie ngana otia makelele ngana ochaka makelele na loba kaka na loba te ke opoka na influencer bino pona banque sabino non. Je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Pourquoi il s'est habillé sur Bandine de Nini? Quand on a longo Égypte. Vous êtes en Égypte? Quand on comprend. Quand on a Moïse, na longo en Égypte. Oui. Na bomi égyptien. Et c'est il faut na bimat, il faut na kimat. Oui. Quand na keishiko formation, il faut yo Moïse, il faut zonga susuka en Égypte. Égypte, le baké, Bobi Misabana wana, na boumbu, il y a 44 heures sida. Ah, mais n'a pas comprendre papa français. Égypte aux ala qui wapi, faut na koma penza, faut na kondi mango kabo ete kana ndima. Ok, na mimi na zongi sio siko. Basa nzambe si ba comprendre déjà ma na lobby. Yo ne comprend pas. Oui. Quand na bano ça après médecine traditionnelle liboso. Na bano salela nzambe na mteme na zaki le tinda na bémoroïde na bana tinda makaka na nzambe na tinda bangi na nzambe mais na bana ko vendre na nzambe oui na wana na akate Égypte il faut na lia il faut na tanga na pharaon il faut na sala nyonso tant sikoyo maladie ko betanga ndan na CD il faut sikoyo na sala ni na longo Égypte na keni préparation na préparation ya torture wana ne ba torturer pas nzambe wana desko zonga bon zonga siko kuna na Égypte que ne sa pharaon sida déjà c'est déjà 43 ans bana Israël c'est déjà 43 ans ba ki 40 loba il faut à libérer bango allez non peut siko maïli zo siko nzete quand nzete boko ya bokoko moni nzete ya bokoko yo moni kisi yo yango ni mto obeta ngona sida soki bango babimisi 10 banyoka banzete na bango babiso biso beto traiter sida yozo ka nzete na ngaka beta e melao ya bango papa François bigeta ngozolo bela likambo osota komba nzambe na kati na flatter batete Bible on se manque pas de Dieu na flatter batete eza nzambe ndi apparaîtra ki apesio bamba kasi ça le benanga dès le commencement yo obikisa libota nanga mais na bandela nga na ebai nanga na obikisa libota ngona nini na ebai nanga te. Mais ce que on a vendu, na yo comprendre tant on a betani boya nzambe bime nzambe banda kalawana poni nzambe uninga ome magaba tunanzela ya désert kana bateza na ngana sima wa Egypte wana ko kataka bona komi meminga siko nzela ya meminga siko ya désert leka bondela gelé salaboye même temps limu na circulation ba mona yote siko zongela bango ngamu nzambe na zongi siko zongela pharaon yebisa siko ke sida afin bao ba ondima pour même bana Israël bandima kite quand Moïse a zongeli bango le bilan nzamba bisinga ifo bobima tika makamba nzambe wana biso sito boti atokomi na bakoko nani to bima soka biso mo habité bobima yo bino na bana na bino na biloko na bino. Donc sida donc ngo ba na yé na ba infection nyos na kata nzota modifier sila donc modifier yé abiki donc ça on est dans ça ba jeter ngaye yo. Merci beaucoup na abonné tout ya VMAC TV. Merci beaucoup na abonné tout ya JNZ News TV. Dr Serge Nzuli Sakata na centre Maria da Silva. Makambo eza pas docteur Alphonse Lumanga. Mon maman vérité ça mbanga na plateau mais azo respirer kaka et puis azo transpirer pour ezolekelanga pour nazo yo kande batu bazolo baloba. Yango raison ça qui fonga mona kutana docteur Alphonse to lobela na makambo. Docteur Alphonse depuis aujourd'hui qui s'y sida déjà combien de temps? Do bakaka non que déjà à peu près 3 à 4 ans. La bande de Kolobé on peut déjà. Oui. 3 à 4 ans, on a ba vidéo na ba YouTube, na ba TikTok, na zo ba kinala yana kisa sida wanza mbele zo lekisanga déjà. Yango o sala boy. Allez, halaki sio mesigo il faut akocha oso na nzela ya brisement. Briser yo.
nazali mosona vali bona wale la mais faut piquer ça va bien linkolo azara bongo mais toni na eza fa lekiso pe na nzela maladi potango zoloba vraiment ma miracle ça mona libale zate mona nazana bana ngambo epana ngate donc nyonso na musika na nga oui ayo comprendre ale pourquoi ça ki bongo po alinga il faut ka ngana za ngamo c'est ça po ngamo ndem na otatola ye bana ba otatola ete pratique qui si yango so bando pratique yango na pratique de qui si déjà après déjà ni naza moi bato 4 ou 5 mais sauf que moi moko a yaki mandimagité a mélanger ki na kisi ya mundele nzamba zwaki amnae akufaki mususu pe azwi kisi mais le cola to ça na mutu mo be collaboration pour ça et tester ngana pesi na ba ordre te bazong sina kisi ya mundele bango azong sima mon antivirus ngabi merde pour na nino sai bo pose ngana silisa donc ça kana mi balé au déjà bango bala donc tout ça à peu près na 4 à peu près 4 déjà mais na moni est-ce que bango ba linga ba pesa biso témoignage moni témoignage pesa na malamu bon omoni mutu moko te sida ko linga pesa témoignage kabiki na sida mais il y a des bateaux ba pesa na moment où on la bateau même ba témoignage audio akoko lingana ya paraître te image na ebo na ndamba sala singa maele ndeni ya mutu opesa témoignage même ba audio atangi audio mate aukanga voma kashine na ye awa alakisi tout ndamba sa singa ndeni ya osala alors mutu batu ba opesa ba témoignage il faut ba témoigner pour témoignage yango ni que ça la sous force mais oya moke tant on a pesa kisi je crois que ba doit monaki moi débar mo na lakisa ki boya VH donc mutu a première étape tant azuka kisi et puis c'est déjà ligne moko et la kisi ligne sous flou après nzamba yo ebisanga sous o ça siko bobo siko comme siko o wana kuna balosa ngwe sous ba 3 mois 4 mois mais siko comme 2 mois avant 2 mois il y a biso batu surtout africain biso to ndima facile te te na yebi kende bazama ba ndima te pour soka na latika pour sa pembe ya mundele msu wana ba ko ndima ponga batu baso benga nga peza ba beza lokuta miso ba mama vérité luvunu kisa sida oui na yebi nga na yebi makam nyoso batu ba oloba na réseaux sociaux pour nzamba yebi sanga déjà tala ba oloba boy tala ba oloba pour ngani muna lobili kambo wana na yebi dia ki ba oloba ngongo boy ba oloba boy mais ce que vous avez prouvé si ko papa Fonso na bina yelo penza ndeko moko boya za tena maladi wana mais abimelo kaloka Nicodème ayebi ke na oyo kana mama vérité sonité mais amemanga kaloka Nicodème na samolili na kende siko mutu wana est-ce que oko promettre nini na résultat retour tango ya pa résultat na Jésus-Christ de Nazareth il est vivant. Mais ceux qui t'ont bien aux autres guérir bango au nom de Jésus-Christ. Omoni maman ma caisse na koyebisa OK. Na kata église. Pasteur akoza na kondima koleka ba ndimi pete. Bandimi musupe bakoza na kondima koleka pe pasteur. Mais epesamité na kata église batu babika na sida. Oui. Epesamité. Poser loko. Epesamité comment tant ndimi oui boye mbalmo kana ndimi oui na kidiba. Epesamité na sens ni. Biso nyusu tozana na kondima ndenge moko te. Na kati église yesenga ndimela Jésus Christ Nazareth zala na foi. Ndeti Jésus Christ azolo ba que ta foi t'a sauvé. Donc ça kondima obikité. Siko mutu dia na kati église soki ba ko bika. Na nzela ya passer na kondima na ye bakoza emsu moko mibale. Zolande Menzambe azagazo bate azama yeli soka tindi na nzela ya munga ngaponi ni ala kisa batu ope ba do traiter yango na nzela ya munga ngapoti siko ba luka test ba luka traitement si na nzela munga nga ba luka ngoti na nzela ya mabondelité batu babondela ka pona ba miobe ba kiste babondela pona kozanga kobota misala tutula mais babondela mimi na basement ya sidate Oto yo so ka église mo be sali 30 jours ya jeûne prière sida. Ya yebi sana batu mususu penza babikisa ba ona sida. Si yango mona lobiti na kata église bazali o ba ko bike na kondima ya pasteur na kondima ya ye. Nzamba po nzamba za miracle asala ka nyonso azali loba tout a créé nyonso e a créé pa na ye. Pour les lois, tu peux pas le mot là qu'on dit mais pas en Zambie, bah qu'on Zambie big ça na corona te, coronavirus te, Zambie big ça na sida te, biso to qu'on dit mais la ndegeni. Yango moninga na zoe bisa bango, na sa bango ke bon dit mais la Jésus Christ Nazareth na o apesinga. Oui.
banana bandolo ba ah au moins te que nazaka protégé par Jésus Christ Nazareth pour eza mutu o soka bimi bana ki sa sida ba luka balia yi comme moi j'ai fait quelque chose na ça la monter pour un plaisir et puis na banga te poser ba musu ba benga nga oh yo ba ko mayo nga non nga za envoyé par Jésus Christ de Nazareth nga na banga liwate na ebi ke liwe ko yate pour ça liwe lingere la nde Moïse bon Moïse yé muta bomaki déjà mona ya Égypte. Comment fait-il qu'il y a une pour la deuxième fois le big qui a délivré bino bana Israël et puis Pharaon a tala eka ndingwana. Alors badita la petit yo. Ke bana yo Yo nanu bozo ina boko tena kasho. Ye fa beta mana fimbo. Yo bomaki mutu awa na Égypte pozo ya obi misaba na Israël. Pour ni asala ki amote parce que l'autorité ezaki pas Nzambe. Nzambe mutu akotisi mutema makasi pa ya Pharaon et pas ya Satana. Toloba Pharaon c'est Satana. Nzambe akotisi mutema makasi. Yo mutema makasi kanga bango nanu wana. Cela veut dire quoi? Nzambe ne mutu aza autoritaire ya makambu nyonso soka permettre loko yo sa me sala masoka bi yo sa maté sa maté. So na loba que le tout puissant na yena kombo le tout puissant, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des animaux, des arbres, tout. Oh yaza Jésus-Christ de Nazareth Emmanuel Katina biso na lola yene babenge Nzambe mukolo mukonza ba pinga na yena kombo na ye yango liboso ya nani ya Goliath na solo bakengana oboma Goliath sida au nom de Jésus-Christ de Nazareth na bakisi et bon nous attaquer auto bana ko sambelaka et attaquer auto kota ba jeune prier na bakisi ezaka kisi na zui kisi a yo bele ya yelanga carte la kisanga ozora kisi ya nini yango yepo ozora yango bosa pesa mbongo ponga na pasteur tenga na munganga pesa ngambongo ubeso moni moya ko me mbongo ebele boite tia na compte bancaire otie ali ngana to za contrat ali nga bandiki sinanga tanta sona sisi nanga o ngana yebisa o sala yango wana pour siko na ozasu na confiance ko na tinda ko sa examen pas mutu mo bote ngamo ko na za mama docteur na ngamo na confiance kene pas mutu na ko sa ko ni so pe o moni moite kene ka na hôpital général kene ka sa ka test sida ka yomoko au CICKT un résultat. Ok, merci beaucoup Naba téléspectateurs nyonso papa JPP téléviseur papa Fonso azo tatola azo témoigner aza envoyé ya Nzambe Jésus-Christ de Nazareth inde atindie d'autre part kolo asaka makambo ya lingi na moto pe ya lingi Bible lobi na biso il est de venir un nom pour soutenir un homme Moutongonani notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth alati ki nzoto poisson a moto posoka ya ke lili to linga to pakata ya ke fantôme ya ki donc akoma ki moto poisson a moto donc a s'incarna qui c'est l'incarnation nzambe ne kata papa François PC mayele ba technique ba stratégie ma belé ezaka likambo ndima okobika doute et pesa lobi côté papa François oza sir na makambo zoloba Tiens-moi une monote. Non, le bela ou alinga bika. Papa. Et puis qui c'est qu'on peut ça? Alors bah il n'a pas makambo zolo. Na tiens-moi une monote. Alors bah il n'a pas beau. Avant na ça musa en Angola. Na semaki et pas pasteur Didier. Na pète Angola. Didier Sonda. Oui bi Didier Angola. Na pète Angola. Na côté la police na Seboy. À Kenya de Porto Portugal au yebiye ya Zamba Pambola. Pasteur on a le bala ngaboy. Alors bi bandanga na botama na na mona médecin traditionnalité apesa musale pa Nzambe mais yo lo kwa yo sali yango abi yo za grand yo okulia na bakoti ola na bakoti otambo na bakoti ezali lo benza ya Nzambe na kati ya musale na ye banda na osala ngo lelo ti siko nana na bakoti te nana lia bangote siko nde ekokisama amen. Siko andi na lobande ezo kokisa. Amen. Merci pour la conviction. Alors, nandimela Yesu Christ Nazareth. Papa Fonso, ce soit les larmes à la misatu. Il se fait tourner pour la 3e fois. Oza sérieux na makambo zoloba. Na sérieux na mutu nyonso aroya azobika. Amen. Landa denga s'il te plaît. Oui. Koya na kobanga te. So na lobi no sala boy, sala onga na ebisio. Oui. Même avec le on a liboso à Jésus. Jésus a yebisi bien vanda wana. Ondimi ko bo mona na ndimi. Azu poussière ma bela sangisi na soi. Atie na miso. Siko yebisa nga Jésus tanga yebisa bi sukola mai kenene balana sukola mai na miso. So ya avec na asukola kité. E ngolo baga obikate. Akuta kenda ikuta tunyo zomona ote na zomona banzete Yesu
C'est Bandela. Je suis pas Katay. Qu'on pas Katay. Notre Seigneur. On a l'accès à l'accès que Naza docteur Nanzela qui pour soy et l'accès que Jésus Christ. On a le bien qu'on pas Katay vraiment quoi. Aratakite alinga ate aratakite alinga ki abete la SCT ya malami balé seconde gloire de yango ndeza confirmation aratakate seconde gloire poso ye osaki mabeli boso na ye alimbiso nyonso azongiselo seconde gloire ye mo lobiki akugangisa yango mukili mobimba. Donc côté on va y bagarre ba royer bouche qu'on a seconde yango mon n'est pas avec la seconde gloire bi kendo bandela. Donc na moni oyo bigi ma bien te kende soko bandela seconde gloire o comprendre ngai ki ngana as nkolo masolo. OK, merci beaucoup docteur Alphonse. Moi si jamais c'est pelsinga makasi. Ce que so eza mutu moko azisi kama on boy quelque. Ata za na poto. Ngana on peut se kara ba instruction ba ki se za na poto. Oui. Na on peut se kara instruction. Ah bon. Zo mbongo tinda. Côté na banque ekoya transfert ngana zimbo ali kisi ya mwana bakomeli yo ya mwana moni bon to salango en secret ka ngana yo ngana bondela te zwaka kisi wana ali salango boy et puis tango bandika ndeto bandi lelo antiviro banini o melango susu te ndimela ka ngai pona ebisi na ebiki balobaki antiviro soko melite ko kufa boy te ko banga no liwa te et ça non bien pour to kende na biso pe na suka to 6 apesa na ba numéro de contact ba numéro na ngezana plus 244 na zana Angola 921 06 85 41 923 26 46 92 924 19 28 71 955 900 743 ba numéro nyoso so za tembe kota Afonso Lumanga Facebook, Afonso Lumanga Centre. Au monde a un betika Afonso Lumanga na Facebook. Au monde a Afonso Lumanga nyonso ne ko bimelo ya Centre, ya docteur Afonso Lumanga nyonso ne bimayo kota ka talana no batémoine pour Jésus-Christ de Nazareth. Tant où yé abana ko sa makamona abana ko sa na référence. Pour akoma bona oya ko sekwisa ya komi sekwisa yemoko abana no na référence ya Lazare. Tant Lazare a sécu. Alors là Sabino déjà que ngapé. Non, ça, boy. Tout est possible. Puis, Judas a été caillé na 3 makuta. 3 makuta. Alors là, c'est Judas, il a dit que moi, quand on a 30 makuta na 3, et là, c'est qu'on a lancé le 3e jour. Na ngomba ya Golgotha bakundi, na katikati ngomba misa, misato. Et là, c'est 3. Na katikati na ba croix misato na moyibi, na miyibi. Et là, ça sera 3. Abonné déjà qu'on a annoncé déjà que ngai na ressuscité na nga. Oh, nous sommes dans le 3e jour. Dans le 3e jour. Si vous avez commis ce que Jésus a ressuscité, pourquoi nous sommes bon maté? Si vous avez bon maté, Jésus-Christ de Nazareth à Zambé. Ce bon maté, Italie, hein? Bason dit un miracle en Zambé. Italie, non? Bason limité en Zambé, mutu soka biki okis. Monde oyo. Muta komi na mbongo. Muta kondi mayo azate yango moninga na mona so na moni muta mbona ba Nzamba zo lokumu pona yebi na ngai source na été donc Nzambe ka zo lokumu pona Nzambe ne muta pesa ka bozui. C'est ça. Non, on n'a jamais colobé na moni ministre on a ça kana bakisi te talinga te. Nzamba za. Ozolanda Nzamba zali Dieu existe. C'est la démonstration de notre Maman même kilo to vanda o ya nani? Oh là là. Hein? Un kilo to vanda ya nani? Banzete schéma na on a saki schéma nzete. Vraiment. Nana on saki schéma ya mbula. Nana ngwa sala ki lelo kutu bazo bebisa na bombi chimique na ngomba omona teke makayo ba komukulu ba ko tia soki mabele soki toli soki ndenge tala wa mayele artificiel Jésus-Christ de Nazareth aza nzete ya mobesu alobi soki basali bino basali nga nzete na opesa kisi ya nzete ya mobesu ya bololo okombela obika atozali entouré na Jésus-Christ na ba ange ba sa sécurité na zolo ba par le nom de l'Éternel de Jésus-Christ de Nazareth o azai Emmanuel na lobi na ke yo ya kaka. OK, merci. Zani na muzala pe na mutema oloba témoin pour bomba pété ezate ko so obiki obombi te
Merci beaucoup. Ezali Kambuya, si tu crois, tu verras la gloire, viens et voir. Ezaka Yaka, Poso Yokiti, Oyoki Eko message qui vient et voir. Ba numéro ya moi les affichés na se ya papa François. Cause on a doute te ko banga te benga ye. Ayamba téléphone hernion so même 1h du matin benga 0h23h. Bureau Ezaye moko akoyamba Ezali Kamba tembe. Merci beaucoup Ezali Kamba viens et voir Yaka, si tu crois, tu verras. Jésus-Christ Zaiko biki sabato. Palga Zaiko tambola, partout Zaiko tambola de Galilée, na Jérusalem, ti partout Kendaki, Ezaki Kamba koute na maladie, Ezaika keza na foi na yo. Koute na problème, Ezaka na foi na yo. Azaki koloba chaque fois que ta foi t'a sauvé. Kondima et biki saka. Bible la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Ce qu'on attend est la parole au totanga, to tomboli motote, monter, to tomboli mamonte, to se prosterner devant Balte à Tombola, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le libérateur, l'homme de 33 ans, le grand vainqueur du tombeau, le Dieu capable, le tout est possible. Nzambe oya lobaka loba moko pe nyonso ekoki samia me mara l'existence c'est que bande ko exister li lobane ka moko le Dieu qui dit aimons et les choses s'accomplissent. Nzambo na linga mingi nzamba bolenge nanga ya alliance makasa singe kanga vinanga nzamba bo mwana nanga so na tombole to ko so pe 45 minutes na loba kaka. Merci beaucoup wana to komina biso na suka liloba penza micro ezozonga epa ya papa France pour apesa message ya makasi na batu nyonso bozolanda ye na makambo concerné sida sujet automobile. Merci beaucoup na Magie Aruna, merci beaucoup na Papa JP Pembele, merci beaucoup na Junior Fondé Malanda Mukunupa en direct de Stete, merci beaucoup na Dr Serge Nzuli, merci beaucoup na Bana Nangai, Maman Vérité Makie c'est 4 fois maman, Mbote Nangana Wambo Mobimba, Biye, Bengela, Lubangu, Bamboka Nyoso Boyamba Ngai, Bambote Nabino Nyoso Bozakuna, vraiment na zozongisa micro et pa ya Dr Afro appelle ça message et comme il a vu le bisika nos bozali na stete rifeling koi maela rifeling koi na kata stete Caroline du Nord papa Deo maela et pourquoi pas à Kofi Matuka Mankoi Kaza MM Production. Papa François elongia papa penza na caméra message ya makasi na bato bazolanda yo bato na tembe bato bazomoneza lokuta bato yo pe bandimi na yango ba monique non tozui message esengi photo luka docteur oyo message na bango nyonso bazolanda yo message na koyebisa bino sikoyo ce qui s'est fait que David alobaka obeta Goliath ezaki po abundaka deja na lion abotolaka deja ours bana na ye na monoko ya ours donc banyama mibale baza banyama ya kobanga na kati ya zamba à part serpent oyo sikoyo nalingi nabandela mpona koyebisa biso ndenge tokosola na bino boye nabikisa deja moto ya prostate prostate oyo babenga prostate cancer ya prostate oyo aolata vraiment tiyo bato bambasu babikaka bato ba stérilité ya ba 40 ans ba réglaka te o règle kangama ebimaka te nyonso ba témoignage oyo otala na nzela ba Facebook nanga eza ya mokie par rapport kutina oyo na lakisa te. Donc je suis référence en Jésus-Christ de Nazareth. Pour ba référence à Jésus-Christ de Nazareth, ba témoignage au ba lakisa na Bible. Pour le lo malobo na oloba emsu na loba qu'on peut émission mususu. Mais ça quand ndeti Bible selon Jean ezali, selon Luc ezali, selon Matthieu, Marc ezali, mais ezaka liloba moko. Mutu na mutu a comprendre na ndenge esprit o nzamba ko tchaka ya comprendre. Na loba mingi te po misala ndele kama loba nebeli. Yo mutu zo kanga matoyi ni koyoka no batute. Soki yo moni ki olingi obika na ba maladie nyoso ka sida te. Même sida benganga. Ya okutananga yaka na provatif no ndengo zulaka traitement na yo. Et puis ngamo pe na yebi na nga ba test na yebi na ngai ba signe nango. Mais carte nango yango ndi mpela sarambi premier poni yango ndi yo okende kozwela ba kisi ba antivirolo ke na kozwaka wana.
maman, papa, bon moya mutu. Et t'es un ami à ça 120 ans plus. Mais ce qui est là, osa na limite déjà pour quand ça t'est sozo mais la banti viron de okufa mbang to okufa pe mbang surtout total temps batu ba coronavirus o bayaki o babela ki en batu sida na biso bazaki bazaki ba victime belé ba kufa ki na batu sida bazo corona bazo le kambang mbang na ki sa coronavirus na ki sa sida ki sa coronavirus 3 jours mutabiki ki sa sida à peu près 2 mois à peu près. Mais yoka ongana oyebisa yo yoka ongana na oyebisa sala na oloba no teke no oloba azako oloba no sala nini te na nzela ya traitement pour ceux qui na traitement ba komela ordonnance ba oloba no kisi o melango 20 jours na 20 jours ba bi komela masangate yo yoka ka munga ndenga lobino o komela masangate komela pete mais so ça dit teti aba loko ezala ngo kisi na osomba nga ka msusu boy aya ya ongana ko yebisa oke ngana après ce qui oppose après ou prête bengangai tika message eza pour na fétité pour fêter au lekalango et ande pour na santé ya moto pour batu ebele même na fête pe ba oli yango te et donc soko monique oza na santé za etungisa yo ya talisamba na coronavirus na sida na ba maladie nyonso yo yebisaka ngai ata na musika ki se komela na banzo yoki. Ok, merci beaucoup. Attends, musique qui c'est comme là, on a quand ça message bien reçu, message c'est comme le biso, papa François Awa mieux placé pour na bisonnion so pour na maladie nyon so to lobeli sida na quand émission sous royoka asa spécialiste et ba maladie et belé. Dès to tambola boy to tambola na maladie mais tellement to za ba foi mine les aka nzambe kaka comme so mo ka koya kia kufoka ngindoki non. Tout tambola na maladie babiloko tozolia ka ba produits chimiques babiloko tout tozolia na temps oyo vraiment nzamba sunga biso ba kokoshi ba osala babiloko mususu ondimate kokoshi azo sala maki ovo kokoshi sala pêche ba pêche to banda ko sakanela na kala papa François wana ya ba maya mike wana azwi eloko moko boye ndeti serenga zo injecter pêche zo vimba pêche vimba. Kokoshi aolesa biso loso basala na sachet. Kokoshi aolesa biso masango basala na baba. Oh là là. Wanga basala na plastique. Oh. Donc na ebisio papa François zalaka kaka. Omoni mikoleke ya okoso ba malade belé. Au niveau kokoshi a memeli ba santé na biso ozuma le bato akufa lelo mutakufi lelo akufi lobi. Et loko moko lobaki wana to lingaka nde kokende consultation te. Omoni bato bakufa dans un clé de mutake yo famille ndoki bandoki non d'autre part ndoki existe mais d'autre part babiloko petrolia na temps oyo eza mabe makasi vraiment merci beaucoup tika nzambe apambola bino bonzambe ezotombola bonzambe ezofuta bonzambe ezomema musika papa François tambote na mutu moko kozanga bato tenta mususu mwa maladi moko bika ayo katambote na bisika zali ponga mama vérité na si le bon ezamba liboso na pesa mbote vraiment na bato na pesa mambote na batute po bato ngo ya mokili pe baka bato mais na bana na ko pesa mbote e pa ya vie na nga mo boy vie wana yo yebi vie wana vie wa yo yebi yo otana yo mama yo kutu wele sa ko bala na bala ye combien Père, comment il a vu en haut? Vraiment. Viana tombe ma sous Viana. Nzakombo. Viana, vie en tout cas un petit nayo, otindenga masola, avec sa libota nayo, vie nandima, so talisanga na okemba, vie mon na boya na. Vie babiloko na romone na oboite mais loko na lingaka yo tindanga na masolo ngo ya ngombo na sala ngo kaka pona za obligé na tali libote panzana na zanga mapangu na zanga nyoso mais yo natika na yo kaka po yo ndimtu asuka vie Jésus-Christ de Nazareth. OK, la moi papa François Zanika na vie Jésus-Christ de Nazareth. Bon sous. To côté ma biso. To côté ma pena to suki sa ko côté ma ba bilio sokara. Oh papa na biso to malo ko fa benga ya zezi donc alobi azana mutu musu se na moni papa to côté ma biso pour to clôturer na biso déjà. Bien so boye bela kaka donc Jésus-Christ de Nazareth ne ma solo. Azana choité. Na choité vraiment donc so zela que to ebani
apesa mbote zwaka ya mupiko biyo ni kuna ba mupiko bokabola mais o vraiment ya moko ya mobimba ya munene lingi monda ti ah bien Jésus ya Jésus na bosala ngate tango nazolela oyebi papa Fonsi Zambo Yesu Masia le grand vainqueur du Golgotha terrible mystique oyebi soka kanti makambo na koma na ngoti na suka alors c'est rappelé babetanga vraiment do na kweya vraiment boye to batu nyonso babetinga monde entier Angola tina kabila kunene lorsque ba omemanga bona sina kufi na loba kana bi Jésus qui Nazareth ngana oto yokana boye ah Jésus yo c'est rappelé vraiment que la saloku merci beaucoup batalinga babi bamoli babi oyebi kende baza ba hotel émission ba Dieu bobamba abika sili siko bomoni zo yeyo tezaka ngai manga yeyo fantôme te siko via bendata ya zone singa na taille siko bana 16 ans fantôme te et puis ndena sa 17 ans ko tsa mo jete yo mutu mo lo ba 17 ans kuneza mutu sata ngama 17 ans ya solo via zone singa 17 ans na kamvru. Alléluia. Merci beaucoup. John et Nassima caméra sur l'andi docteur Afonso Atolala. Bye bye bye. Bye pour yo otindi la message ya bolingo pam.